Kofi akeba tata Mosanto elongi papa Roma akepa kianga ni Smoking Bango. OK. Mais bango mo ba no diviser. Bango ba kimbangisi. Bango mo ba diviser 1 2 3 4 kimbangisi. Boy bandima ba kuna to bandima te baza siko kenya ngona ya misa to Kofi akepa tata Mosanto. Est-ce que akotika koyemba? Ekotite siko akotika kokota ngote. Ba mama tchala mwana batika ko mburiye bato. Ba mama tchala mwana baza modèle te. Oyo mabine ya salité ya boye, motabina yango nani? Mama tchala mwana. OK. Abwaki lokolo, abwaki kotoyo, abandio ba benga biteko, ba wala pena soki mobala mekinde mokongo ebukani pa. Bako opération na poto. Hier comme masindi kuna te, basakana na Nzambe te. Nzambe azoka lisoko akoba. Batiaka Mosabina lisoko akoba te. Amemi sindi lokwa ekobo. Aye ko présenter ngande roi be kobo wao. Mais ye papa Smoking Bango yango, ya monaki likambo te. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga, ta santé, c'est ta vie. alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Kofi osai passe pour nani. On là Kofi asali. Kofi c'est un embrouillé. Na dossier outi nango na viol na poto. Ya makembe ce dossier ya mabe ya njobi. Olobi? Akanisi le soka ina kamba nde Dossier Kofi. Dossier Kofi bona ko bisa Kofi bo agbepa. Aladi chapeau Mobutu. Ya Mobutu, OK. Akena ngopi alwati bilambo ko ba militaire ba officier toujours l'orgueil. OK. Et pas Nzambe ba kende na komi kitisa petit na ngampiana. Losako papa. Nyoka ata longoli miyoyo. Ata longoli mposo akotika na nyoka. Kofi ako changer te. Antoine Agbepa ako changer te dingwa changer te. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele, netikaka na film.
Simon Kimbanga bondele ça va ici, ok. Na tuni bango. Est-ce que so Kofi a sengi pardon na ba fille nyonso viola bango? Alors bien abotaka bana misato na lia. Bana nyonso ya Kofi abota mokili mobimba na kisaba yo telenga na bango. Est-ce que ayambi bango lokola bana na ye? C'est que il faut qu'on fasse un pardon boy. Peut-être qu'on va sur la main police. C'est quand on a piano zanini. Zai bano ya bato o bazo tsaka misapi ndenge balingi lokola ba gynécologue. Misapi les soso. Bati aka makasi. Na niveau na muto mbongo bele. Bi bango pe bazali ba gynécologue te. Personne ne va pour dire, on dit qu'elle vient. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est que Dieu. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde, les lots vraiment ceux qui se déplacés. Toye pas pasteur Ngefa, oaza prophète Amunene, oaza lipena parmi bana o delile sa lobara en tout cas bimisa bateau mitue zo salate bateau mitue katana etikala na Maroc nzoto ya na Congo apamba en tout cas pasteur Denilesi musalango o lobi osali to éviter soki prophète Ngefa a kolobeza pe makambo ya solo o prophète de la nation pasteur Denilesi alobaka oazali père spirituel na ye to éviter soki za so. Alors Léon na Congo makambu ya koloba eza ebele touti na 18 ans ya président Kabila to bande sikoyo na moment ya président Fati tomoni mama tiala mwana lali ala muki mama ye ko distraire biso liboso bandaki awa nzembo ya ingratitude tomoni ememaki mama tiala mwana musika bomonaki ndenge tofuka maki kosenga bakonzi ya mboka pardon po ba libérer mama tiala mwana. Toyesu na dossier msusu Kongo makambo ezosila te Kofi amemi sindi na maya kamba kuna atiki mama lia na France eboti nde polémique ya somo toye pa pasteur Ngefa awa tokosola nyonso polémique ezosila te na Congo awa parce que makambo tosola lelo saka o na tena annonce tomoni chaque parti artiste et musicien wa utaki Afrique du Sud mboko balobi mboka bato frappe aye Kinshasa awa yaza pire petit Denilesi toyoki il paraît bandeko balala na hôtel du Fleuve il paraît Peniel nzambe makambo eza passé prophète Ngefa bonjour.
Bonjour, ndeko journaliste ekolo apambola yo parce que oza journaliste à Mukete. OK. Parce que soki okomi likambo loba ete soki omoni mpuku ya zamba akomi na ndako loba ete lisobe eziki Congo eziki et tokoloba kaka vérité si rien que la vérité tobondela nzambe no pantu bana tata natiki émission na maboko na yo pesa journaliste boanya sagesse intelligence aloba ipa na yo tika ete loboko nokoleza kati na ye totiki mboka Congo démocratique mboka mopoto na mboka na yo kolo otala biso parce que toyebi esika tozokende te totiki leso badiaspora na boko na yo bango nde balesaka biso babatelaka biso basungaka biso loboko na yo kolo ezala kati na bango mikolo bazokaba mpenza bien te mais toyebi te mpona coronavirus yosima mitema na bango soki bango bakabi te biso tokɔta tolete ndenge nini tokosumba na bana ndenge nini parce que l'état comme a démissionné faut dire la vérité coronavirus mosika na bango ebola mosika na bango donc baépidémie nyonso mosika na bango bare cardiaque mosika na bango oyo tobengaka weke mpe mangundu mosika na bango mpona posa ya basi soki eleki nde weke na mangundu na protase ebimaka mosika kolo makila simasia esimbaka kati na bango epambola bango na kombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen amen mosala na nzambe tomoni oevoke lo moko na kati ya priere awa nzambe asimba badiaspora mpo badiaspora nde basalaka ke to vivre awa très bien OK parce que ozolia te ndeko okenda toilette ndenge nini c'est ça alors bino boza basali ya nzambe Congo na biso ezo avancer na eloko te population ezolela souffrance ezoko se multiplier bato balelaki bongo balobi barégime nde changer mpo makambo yango esila mais tozomona makambo yango ezosila te ezokende kaka basali ya nzambe bofandi na chikimia pourquoi monsieur otuni motuna ya malamu nakokota yango mpe na répondre mpe motuna ya denile sotuna na ebandeli nga na mwana na ye te azali anka prêtre ya kala aza père spirituel na yo te ntango ngai nazobunda na musulman na canal kin na CCTV 3 ans et demi denile azalaka te ayokana te mpe ayebi bible te je te dis la vérité Jésus devant Dieu moto amekaka moke c'était Coutinho Fernando c'était Coutinho Fernando atouché azalaka te nazala na baimame oyo bautaka bameke badokodoko tu bayaki mpona komba ya christianisme na chrétien tokende match nini mpe bitumba ebunda na kati ya CTV bapolisier baya bakata et menace de mort jusqu'à tokoni bacamarade nakoma okende kuna na moske na bango bakomisanga imam badenese bazalaka te oyebi papa Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 4 dit chaque chose a son temps. Nzambe atindaka likambo na tango na yango. Aujourd'hui les gens bazo brisquer makambo. Ndenge bazalaka balinga basila te. Batikala kana basoni bazalaka bamukuna préfère de dibel ezalaka te. On va connaître ekiri na bango nyonso basila. Nzambe asandi bango na Apocalypse 3 verset 14 à 15. Ils ne sont pas ni bouillants ni bouillants, ni froid ni chaud. Dis-moi Dieu, je vous verrai dans ma bouche. Ekiri na bango tout est là. Bapola nzambe asanda bango asanda na mikende oyebi mikende biloko yaka na kati kunoka nyonso na mikende asanda bango bakoma kwa motakala bana mike yango moni bazoforce makambo mon petit piana baforsaka on ne force pas la nature nature eza ya nzambe ozomona ndenge ozosala lelo ozotambola ozokende soki moto alandi akosimba kisi mais or que toile na yo o nzambe atalezaka nango nzambe a utilisé Paul azaki différent na Pierre Paul mochoir ezobikisa bato Pierre eliningi na ye eza différent mais lelo nous voulons copier des choses c'est que déjà faux et mauvais nazokende na question na yo ngai na Denis Lese naza mwana spirituel na te parce que na H de Noé te et là on a dit ma Denis c'est ni parce que c'est lui qui m'a pris quand même na chaîne na TV eron awole na chaîne na TV ezali ba $500 ami tokozo bango bazaki na opportunité lelo petit na ko ma changa ta na téléphone bezo le kado ke comme mo boleya est-ce que l'homme me dit ko lo baba dai bazo monter ba image na téléphone ba Jordan kaka ba ingénieur futur ba ingénieur à lola pour bi Jordan na wana le s'appelle sangara et lobel no pena na santé pena ko la denile si pena yo la zone au moins ba Jordan ba moi tête muke chinois japonais soki sangani bombe atomique okomona e commandenge wana mais à l'accent quand même TV yango yo kota na za reconnaissance na ipana moi spirituel à l'accent kaka à cause de la père spirituelle parce que nous sommes tous les évêques dans
na NRC o toza na personnel juridique ensemble nazalaki na H de Noël lokola batteur était évangéliste était atianga maboko te ezali wenge musique asangisa o comprendre ba église ngo ezali ba wenge musique atonia kamata Adolphe Ayei kamata Jibe Ayei bosangani ba benga wenge musique nde to format ke lokona pona to kitisaka Kakenza c'est ça que to kwesa Kakenza pas objectif bosangana ila ngwa Kakenza ezali to kwesa Kakenza mais akoyaki parce que Kabila bengi biso na moni église réveil mususu ebimi moto to bite wana ba sultani ya ko betaka bato biloko ya ba makona ya ko bimisa bato biloko na kata na weke weke obi weke bengunjo wa munene wana ezo bimanga weke alors biso de la contre yango nde Kabila a instruit ministre Luzolo Bambi il a donné l'ordre benga Kakenza Denilese pesa bango arrêté ministériel loko la 9e confession religieuse parmi yango nazali fondateur na kati mais kozala mwana na ye ezali trop grave parce que na arche de Noé pe nazali tourner na confession moko oyo azali président alors so comprendre nde essence wana eloko be basali na Nzambe ngana ngondima ondeko journaliste parce que soki tokamati na Joël chapitre 2 verset 17 à 18 soki mboka ebebi mabe ekoti na mboka soki basali na ngai baleli epai na ngai Nzambe na lola nakoyoka mpe nakobikisa mboka wana mais combien de fois basali na Nzambe balei Kabila mbongo ba millions de millions basangani tifashe balei mboka eshanga wapi ça dit quoi promoteur ya mboka ekoma kao ebeba parce que basali na Nzambe ba expert du monde ce sont nous les serviteurs de Dieu au tozana mutema ya Kaina ya muyibi ya lokoso ya escroquerie nde il faut dire la vérité mais on se reconnaître ngo bato musu ba reconnaître ate je reconnais est-ce que profession papa na lobby ata yesu na Bible obini nous professons un peu nous prêchons un peu. Celui qui connaît tout Dieu. Mon travail dans la télévision, 500 prophéties. Attends, vous-même, c'est l'escroquerie. Voilà. C'est-à-dire escroquerie, ils ont préparé un mot, balingi bon vie. Donc, il y a comme si on a bakisi, comme homosexuel, ba pédé ba na kata ba pasteur, ba homosexuel, ba beta ba ngon jobi pendant na kata makembes. Ba za ngo na grave. Et belo so boni pasteur, au moni ma fumangana si mebele, na mokaba ye wana. Donc pasteur pédé. En tout cas, merci. C'est vérité. Donc il peut déjà partout. Ba ngon belé. Donc ba juif kabale juif. Na kabale juif, ba ko bon fumangani. Mais côté Sima, on a bien Kester, moi, mon na makila. Non, Kester était là, moi, papa Wemba, et papa Wemba, azaï mon konja Kester, mon konja bango tuna ba kofole mide, mais apprendre na biloko wana parce que yango moni, ngai na kozana Jean 14 verset 6, la vérité, rien que la vérité. Mon kile kufi au na Congo, ba pasteur, miyibi, ba escroc. Hein? On s'appelle parmi bateau, bazala, li ape bon Kabila soit ben si bateau. Pas pasteur. Na liate. Mais namona. Ok, il faut dire la vérité. Mona mais oliati. Kabila c'est un bon. Kabila Zaraki, lokola toembaka, ba diaspora bo mangaite, na zo ba vérité parce que na Jean 14 verset 6. Na bi na liate. Nakutani na Yesu na ezalaki boye. Ka kutani na Kabila. OK. Ozo zongo seki ozangaki ndako ozwi ozangaki mutu ça je dis la vérité ozangaki motuka ozwi niveau nyonso oza na yango mbongo ya Kabila banapesa moto nyonso mbongo ya moke $150,000 c'est Kabila so kutana Kabila $150,000 et puis retourne yo tu as une maison, je n'ai pas. Tu as une voiture, 300-400 Kenan. Ok. Yango moi, Denile, c'est futu kaki, langwe mokili, libome zui bango. Moi, j'ai vu Tosali Koteri Bamokuna. Ok. Maître Bango Denile. Ok. Nazali rapproché à Denilès. J'étais sans rapproché. Quand tu vois Denilès, tu me vois. Ouais, Kaboli biso dans le système. Ok. On se comprend. Mukuna. Soni Kafuta. Et dit bien ma groupe la bango tout. C'était Kabila, c'était que ne ba wanga na tsene ba wanga Denilès bana masumu. Ndenge bazwa na Kabila ba wanga Denilès ba batumabe. Alors ba passer ba wanga bisali wate. C'est Denilès na kono zo bambongo kuna. OK. Et Mbambongo a dit que c'est 2,500,000. 5 millions. Pour la pasteur. Yo kanga nazo bisote piano. 5 millions. Yango mona ba pasteur ba otamona ba camion américain minene. Mbongo bazwa ya Kabila ti.
mais tolandaki pa pasteur Soni Kafuta lobby et président pa bengisaki bango ye loko abimaki maboko pamba mais atikaka masuba kuna ba Soni bandimaka bato te. OK. Mbongo na tuninga mpiana na mona. OK. To simba na liatie. O simba mais o liatie. Mona penda ba dollar na bebele na ngote papa. OK. Mais si vous avez des données sur ça, azotika biso ba proche. Na ba pasteur. Donc biso ba zo ba yuma na ba Soni. Bo ko saka biso ba des sous-te. Bon meka ka biso biloko na te. Oyi ba pasteur ce qu'il faut za révolte. Ba zo révolte mo spirituel. OK. Mais oyi ma ba pasteur. 5 millions de dollars. Combien? 3 dollars. Boke nanda ko bete bango maboko. Na tongo mona pasteur avandi boya benga 10 cas de yon a sélectionné 4 azo somba. Combien? 5 millions dans lobby 500 000 dollars. 5 millions de dollars. OK. Prophète, comment na Congo est comme un phénomène? Ce qui président o alongwe nda komi mutu malamu. Ce qui o azali yende mutu mabe. To mona na époque ya Kabila awa mutu nyoso alobaki semie kutu Mobutu azonga batu baleli panda 18 ans semie kutu Mobutu azonga. Lelo tomoni pe ndeko na biso papa na biso mokonzi mboka Félix Tshisekedi lelo azwi bokonzi. Tomoni ko relation ya ba Congolais bandi Kabila kutu azalaki bien. Mama tiala mwana kutu aye kosala la biso na video o Lwambo Makiadi aloti sieti na ndoto alobi fo ayemba nzembo pona ba souffrance toza nango habitude wana Congolais za nango ya kondimaka ba o basi bakei eloko wana tokoki ko changer te balukaka balia et puis bazana conscience te. Oyebi Bible zo ebisa biso na Matthieu 6 verset 24. Hein? Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Ou bien tu suis Dieu, tu suis Momo. Ozoka Bible biso clair amour. Mais quand tu vois les Congolais, ennemis à Congolais, les Congolais, les Congolais, c'est facile et rapidement. Bato tout basana Kabila se retrouve. Bato nyonso basana quand se retrouver on va aller en bon à 30 à 40 ans. Basana raté ba se retrouver nyonso. Et là on est là ça bango nini Kabila qui na système moko azali ko libérer. Mais bande ko na biso ba Congolais bazali ko bloquer na moteur ba souffrir biso biso to kasima bango to ça ela bango c'est au contraire tant moni pouvoir ya Kabila neka keneki nango par rapport à pouvoir à 3 ans différents. Kabila tiki kwanga mosombo na 500 francs lelo comme na 1500 Kabila tiki dollar na 16 dollars 16000 lelo comme na 20000 ezokende biloko tu Kabila kende ki pam suka na yango lelo ba moni Kabila na touche Azabi na touche te, Azabi sénateur en vie, avant de naïe, allez, bah il profiter pas de Tshisekedi. Autant bah qu'il pas de Tshisekedi, c'est que de moi na poto a péter les bango plan. Autant moi a péter les bango vrai plan. Ça dit quoi? Tshisekedi a sali na no mingi pas zombongo loko la Kabila te. 3 ans, 18 ans, ata pénété, même à ça 10 ans, a kokana Kabila te. Et puis Kabila na batonaye, bah yebi ba plan sur mbongo. Économie mbongo zo ko ya pona nini? Bateau politique à vengeance. Il faut pas kangama na bango ba fungula ngo manzela batambola ba sauver peuple yango mona ke parti moko bato so Kabila baza fidèle na Kabila et daka bomba muto nord bazanga kate ba continue sacré pour na osala makambo et nécessairement quand nous voyons blocage ezali total na Congo na biso na niveau nyonso oyo tokoko bimata mokete et outil na ba système même système Kabila yango ba memi yango pas fasciste alors système Kabila bato baboya ki yango lobby lele pas fasciste ce que pas fasciste ba kolobani yango moni bato ba ko telema koina parce que agenda politique c'est ça la réalité toké pas maman tia la mona parce que 18 ans Lwambo bimaka te alota Lwambo te alota Lwambo ka sikoyo maman papa. Moi, je prends la parole de Dieu, du Seigneur. Ba maman tia la mwana batike ko mbrouiller bato. Ba maman tia la mwana baza modèle te. Ba maman tia la mwana ba contribuer lo ya bonga mutwashi. Fumangani so puku azo beta butu ya bosani yango. Ya bande konanga to nous sommes les parents. To ba papa na bana. Oyo mabine ya salité ya boye. Motabina yango nani? Maman tia la mwana.
ya kubwaka surtout likolo abwaki lokolo abwaki kotoyo abandi babenga ngo biteko gbau wana pena soki mobali ameki nde mokongo ebukani pa bakosa opération na poto mama tiala mwana te azala binela toza aswafi to koyoka aswafa mama azali kobenda bato papa nalobi ezali kolakisa nini azali modèle te piana azali modèle te Congo eza na mboka bapuriti mpo na nini est-ce que 18 ans ya mama tiala mwana banze moni ayembeka kabila ayembeka kabila na makambo na ye sikoyo tolongwe awa Tshisekedi akoti awa 3 ans na ndambo mama tiala mwana bimisi nzembo moko ingratitude ozwaki te nzete oyo matin okokitelela yango makambo ebele anere abengi abi keba oyo ezali benjir oyo ezosala envers le chef tika yango tobosana tomilimisani lokola proverbe 10 verset 12 alobi l'amour couvre toutes les fautes tovandi mpiana journaliste nanga mamo ya bimi lisusu apparaître lisusu moto abongaki ngai nalalaki nakutani na lwambo nakutani na nzambe te olaba nakutani na nzambe azolela mpo na pasi ya Congo nakutani na lwambo makiadi natuni mama tiala mwana banzembo ni lwambo banda koyembela biso banzembo kofinga bato bilongi migugu nzembo yango wana mokolo tonga abotoli tonga mpona kengo alongo na mosala banzembo yango wana ye lwambo makiadi mobutu atiaki na boloko mpo nani eske balongo modele bakaki modele siko banzembo ya marke wana okei na toilette ozongi ale sumba na yo mopepe makasi tutu eske tata pene ya moto lwambo esika papa totika mpe bamoro bavanda na kimia bamari misambo na balwambo bavanda tozotumula bango tobimisa yango mpo na nini amoni ata ale moloto te amoni ata mole moloto te amoni ata cardinal mosengo te mosengo ata malula ata echau amoni ata echau kuna te amona kaka lwambo o mayele ya poloso bakanza nyonso mpe bana se sidoro akufa na fimbo mona tabakanza te simoti mbangu nyonso antuka mama tiala mwana mais oyo ezalaki escroquerie babe yango escroquerie spirituelle et tobengi yango na Jacques chapitre 3 verset 15 à 16 alobi cette intelligence ne vient pour être très haut il est terrestre charnel et diabolique a joué na psychologie ya bato soki alobi lwambo nde bato bandima lwambo aza modele na moko bon ya mibale mama tiala mwana ayi koloba lwambo likambo na nga te ya lwambo ya mibale bible ezopekisa biso piana na kati na mokani Esaïe chapitre 8 verset 19 elobi nini tu ne peux pas évoquer ou bien parler avec celui qui est mort epekisi biso mama tiala mwana tayi biblia te asambelaka tayi biblia te tozongi na mibale bible ezolobisa biso lisusu na kati na mokanda na bible biso tunu Esaïe chapitre 9 verset 10 alobisi biso mort soki akufi esili même chien oyo azobika aleki président na valeur mémoire na ye eza oublié alobaka te sikoyo bible eyebisi biso boye na Matthieu lisusu 22 abi na 34 alobi ete laisser les morts ensevelir les morts sikoyo lwambo akufa mama tiala mwana akosolo na lwambo akomona ye wapi ngaka sine lwambo ayebisi abi mama tiala mwana to nzambe abi zwa mwana omelisaka te na libele nakasane lwambo nzambe ayebisi zwa mwana omelisaka mwana ngana kasai bo lwambo ayebisi ngai kasi nzambe asapesa bana ere azali jeune mama tiala mwana na bana te abota mwana te otanga na bana tiala mwana n'a pas des enfants Chabana na bana te baza ebele baza na bana te mais oui maman Chabana n'a pas des enfants maman n'a pas na bana te bolanda loketo wana kpaou mais so bata biteko na kpaou bonde bana te loketo esala nango père Tchapamba mais ce qu'on embrouiller le peuple congolais na ba parents moko mensongers les parents vont en guerre les parents ko troubler meyele na ba soka bi Luambo qui président de la République oui mais que ala bata Mobutu te mais Luambo qui président de la République jamais Luambo est simple musicien ça dit quoi oh Mobutu azala kanga ya nyo sali ni yo salingi ça dit quoi mboka ezana mo potu e boti mo bolea e ko bota oto bengi ikpeketele boti libulia ko benda bango nini milimo ya ngotobobo pe ngotobobo etioli na frondondo jeta di membo o ezana mero ne frondondo prophète en tout cas nga alandi batebele babenga balobi to encourager mama Tiala mwana abimisa ndenze mbwana mais à se préparer
na ba avocat na azobimisa nzembo wana vraiment anela kozwa pa lobi boy. OK. Nzembo na lobi botu na ngai te. Botu na ne Luambo. Mais okosamisa moto akufa? Jamais. Moto akufa ngona kata osamisa ndengeni. Fantôme, Fantomas. O donner ça ba Fantomas. Voilà. O Fantomas musude. Yali ba bisi mama Luambo. Maman o na bisi kamata constitution république et lobby na article 12 de la constitution. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Okay. Et na Pierre, chapitre 2, verset 9, et le but était l'injure nyonso. Ils ont condamné la loi à se préparer pour na kokutana na ba Jews mbaloyo. Je crois cette fois-ci à Obikate. Cette fois-ci est-ce que ba koyo kele maté tant que muluba kaka ba otena sete. Mais moluba, moto yo soka zali moluba za kani de peste, ya lukinzela na ye, mais atambola conformément à mibeko. Parce que maman t'a mon amoluba hein. Mais bocha baza moluba non. Okay. Il y a beaucoup de baluba sont dans la PPRD. Balandi ezala saka so tsika da moluba bato tout ba kene pas moluba non. Motra moto azaina eloko ya lingia sala yango mais il faut tambola ngo conformément à la volonté na mibeko ya république et tout fait bato parce que la justice est là. Donc un écran magique na yo, écran prophétique na yo. Ce qui t'a la mona bimisi nzembo, ozomona nini eza liboso na. Ezali mabepe nzembo wana ekobimate ezali pona kofinga bato kochola bato pe kofinga gouvernement en place mais nde wana akozwa ngoto bobo ekomema na kata prison makala cette fois-ci akobika te. OK, merci beaucoup. Alors, to changer sujet, ba sujet za ebele. To moni Kofi awa ignorer bino, apesi bino ba pasteur valeur penate yake na epa ba ndeko na biso ya kimbangiste. Ake ko bwa kalobi nyonso tunenga lala ka bapongite. Nenga za ba problème ya minene ezotungisa ole azwa ta mutuka na aya awa yoza musika na ete boza misika na ete boza ebele yake na nkamba seke Kofi amona ne pe ba pasteur ya Kinshasa pe boza ba aventurier bon ko ba aventurier ezelo munene parce que aventurier déjà est content na basa ya nzambe. OK. Papa il y a na moi raison nyonso baza ba aventurier te na kotangela yo 5 bons pasteurs ya Congo. O bazali 5 bazali na lobi na kotangela 5. OK. Papa Kilani pata. Papa Kelani ça va. Le père de l'église de réveil. Tokamati balé tokozwa lokola monseigneur président ya beaucoup de pasteurs ya SCC. Ya misato tokozwa lokola sita Lemba. Ya minei na kozwa bangwa wa lokola pasteur Mwanza. On a prophète moko munene alimete prophète Emmanuel Dodi o akendaka kotikela ba papa Kelani ba papa na nyonso ya kala sombela ba ngombe atikela ba enveloppe minene akenda otala ba orphelin chaque après 3 mois. Ya mitano na kotaka ngai moko John Gefa. Yo moko John Gefa. John Gefa parce que je souffre avec la population. Mais oyo batikali wana so babela go kara ivera peleda. Nazo biso solo. Nazo biso solo. Wabi ke sala Kofi passe ya. Kofi o sa passe pour nani. On mona la Kofi asali. Kofi c'est un embrouillé. Embrouillé. Na lobby la pourquoi Kofi asali embrouillé. Kofi il a cru. Na dossier outi na viol na poto. Ya makembe ce dossier ya mabe ya njobi. Olobi akanisi de soka ina kamba nde dossier Kofi. Dossier Kofi bona ko bisa Kofi bo agbepa. Bible ebisi ngai. Na mokanda na Romains 13 verset 4 les magistrats sont les ministres de Dieu. OK. Vont punir ceux qui font mal. Ils relâchent ceux qui n'ont pas fait de mal. Hein? Et ils libèrent ceux qui sont justes. Ils condamnent les défauts. OK. Alors, Kofi a bossé de bagis, on va basa yanzam. Malgré la corruption, on va pas la corruption. Ça, Simon Kimbangu a embrouillé. Agolongola biloko na to ba kobosa nango nde toka bana mike so sai oyibi mère mbongo toni oye okangi guti mère akobosa na rien osutoka lo taka lo jaja guti ekai pamba mais on mona mère azo bembe so ya obi yopo zo fina abosa na okaka bau parce que ba kimbangiste ba assurer façon à n'importe eloko ya soutien Kofi arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukie te lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Le problème à Kofi ezali boye. Galate 6-5 et le chacun portera sa propre charge. Ok. Yami balé ndeko nazo ibisayo Bible biso Galate 6 et sous verset 7 on ne se moque pas avec Dieu. C'est que l'homme là s'aimé émotionnellement. Kofi a boye ba pasteur. Il fallait que l'état na Jourdain. Pour que en Israël il a beaucoup d'argent. Akiminin. Kofi n'est pas mon dimia kibangiste. To yebi likambo edingwe. Lobby azake pa walesa. Natiki bakisi babiloko tu walesa pesa mo ipakole sili. Sima basona walesa. Sima azon abani edunga zonge kata bana olia misunya ba. Olia misopo ba. Sima kena kama natiki. Est-ce que kobongwa? Ce sont les oiseaux de même plumage. Est-ce que tu vas aventure avec dingwe mutu nyoso même système ba aventure? Mais je vais système aventure avec dingwe parce que yango mon continent, il y a des piano. C'est quoi ça très nécessaire. Ngala sentinelle. Je suis dans son émission. Je ne parle pas verbalement. Je parle sur les versets bibliques. Hein? Sans versets bibliques. Mais référence n'est pas. Maintenant que nous avons une référence biblique. Et l'obénini, Tobo était Kimangu ezali ville sainte. Est-ce que la bossa n'est Kimangu Zanzambete, mais il est un prophète, ou il a salé là qui, na Bible il y a Jésus-Christ. Il était disciple de Jésus-Christ, c'est que les gens oublient. Kimangu lui-même, un grand prophète, mon tuteur bossa n'a été. Mais on va quitter Kimangu, va continuer dans la solo Kamabi. Et ceux qui Congo les loyaux, ils ont pas si yoyo. Et dans l'église qui m'anguisse. Mais je te dis la vérité, monsieur. C'est l'église qui m'anguisse. Nanabi, n'a-tu confié mon kenan. Nanabi, mais ça qui prophétie à 4e président. 4e président. 4e république. À Kobimagène, oui. J'étais Kabila Bimigène. À Kotombongo, Eldorado, oui. À ça, 18 ans. Mboka ko changer bato ba ko changer comme mabiso na katia émergence ezali ba Kabila lelo Kabila longwe kaka Kabila zali kaka na katia na professeur qui manque na katia wana quatre président atiki déjà mutabonza bar bena mande fois pembe ba mona ngo mona kite c'est quoi atiki bar mande fois pembe nga to kena yote papa atiki ezali yali colère. Si ya Kabila ya mandafu ya pembe il est jeune à 40 50 ans. La colère il y en a ba kosa qui est là. Ba kosa qui est entourage ba congolais kosa qui colère abina na bongsa mboka tala batone ba. La prophète, est-ce que vous savez que prophétie Simon Kimbangu nete ko ksami parce que alobaka 4e président a Rosala jeune yenda bongsa mboka. Mboka na biso ezala ko tambola mabe mutu avaza pouvoir fasimba minduki poza pokonzi. Mais 4e président na memi biso lelo bongsa mboka ezali peuple elia. Peuple social. C'est la justice qui élève une nation. Monsieur, Ezaï Bilo, et pas Mindele, Bilo Rolien, Bilo Rolien, Longwa, dans la paix africain. Ok. Kabila Sala qui a un entourage Mabé. Deremita à Kenaka. Longo libiso na système ya kozwa mboka na minduki. Bozo mona teza impact bandolika na élection. Et sali mandat moko deuxième. N'Afrique ezo ninga na attention. Moto ya bomba eleka na masasi koloba eleko wana te. Na Mali démocratie ezalaki te. Ezalaki. Ibeka eleka na élection te. Il est maintenant où? Na Guinée.
Et on tourne à Guinée Conakry. Hein? Président les grandes élections, ils ont quitté. Maintenant, les abonnés, Koloba, système est quitté. Les Africains, bah, on va coup d'état. Merci. Hein? Les Africains, bah, on va coup d'état. Ceux qui m'ont cambié tambulaté. Tolongwan. Tolongwan, on te mouké. Est-ce que tu as confié l'homme de l'autre benga et pena mosala nzambe solo parce que à la te manja non to kende question na yo kananu confié l'homme biso nyonso tout tozana nyongwa papa Simo Kimbangu côté wana wanga na teke yoza nyongwa Simo Kimbangu te. Merci beaucoup ezai bilobela pesa nga lo sako papa ngefa lo sako pesa nga lo sako pesa lo sako makasi ata makasi ya mopepe ya libumu ekotobola kaleson te oyoki mopepe ya libumu yaka pou ekotobola kaleson te maya moto tumbaka bilamba te c'est que Kofi a dit moi je ne peux pas aller à Kamba parce que je ne suis pas chrétien kibangiste faut fouta nyongo na kofuta nyongo na Jourdain non na Kamba. Ça c'est vrai. Oh, bon, ça c'est l'idolâtrie. Hein? Ça c'est les idolâtries. Ngala les chrétiens. Est-ce que imam, musulman qui na Kamba, même là Congolais pour aller faire quoi? Aller faire quoi? OK. Hein? Ngala ko kende Kamba mukolo moko te, bazo ko embrouiller bato. Yami balé Kofi akei na moni Kofi abedi basingi alongoli masumu yoso makambo so pembe. Pesanga lo sako papa. Lo sako papa. Nyoka ata longoli miyoyo. Ata longoli mposo akotika na nyoka. Kofi ako changer te. Antoine Gbeba ako changer te dingwa changer te. Zela kene na yo zela na bisayo. OK. Deux. Na mona beti discours makamde siri. Akaina chapeau à Mobutu, akaina chapeau à Mobutu. Elle a dit chapeau à Mobutu. Mobutu, OK. Akaina ngop, elle a dit bilambo quoi ba militaire et ba officier, toujours l'orgueil. OK. Et pas nzambe ba kende na komi kitisa. Petit na ngampiana. Ba kende na komi kitisa. On fait polémique makasi ba bi Kofi atika lo longola lunette, c'est comme si na ebite to on a dit ça longola ba manette ba chapeau. Abanga nini? Oyi bato abeta ngwa biloko wana na ebite. Ko loko lekeli ba. Na suki sakri piana, tozo kende. Kende malembe. Tango ba bondeli Simo Kimbangu bondeli ça va ici OK. Na tuni bango. Est-ce que so Kofi a sengi pardon na ba fille sur viola bango? C'est ça la répatance. Sincère. Mais c'est vrai bisayo. Makamwanza moi je suis un eschatologue. A sali répatance. Na basi nyonso oya viola bango ya mibale. A sengi pardon na ba maman ya finga bango agbepa. Ya misato. Alobi abotaka bana misato na lia. Bana nyonso ya Kofi abota mokili mobimba tana kisaba yo telenga na bango. Est-ce que ayambi bango lokola bana na ye poto ndimake Kofi abongwami? OK. Ya misato ya minei. Mabe asala bato nyonso na mokili asanga bango pardon. Pona ndima bongwami? Asali yango te ayina komba kimbangisi yango moitango azongaki camion sa accident. OK. Prophète tomonaki Kofi Olomide biso nyonso tolandaki asengaki papa lobi naza na makambo oyo nakozonga nango te oakordenga tosola mais ezala en privé peut-être tomonaki mpe amemaki mpe Sindi aza mwana mwasi azo représenter peut-être basi nyonso tu oyo peut-être ndenge osenga obi Kofi asenga basi nyonso pardon peut-être komema Sindi wana ezalaki symbole ya kolakisa valeur oyo azopesa epa bamama oyebi basindi bana motema moko danger. Oyebi, moi, je a posé une question. On a okamata Matthieu 5, verset 28 à 29. OK. Soki omoni mwasi ata fumangani na ye. Okay na ye na kati hotel te. Na moto azuye ba ken hotel na yo, binoto bosali adité. C'est que ba Kofi basali. Dandel. Ye ko mema Sindi kuna te. Kibangisa mwa l'église moi on comprendre te. Moi si na lia za. Parce que ali na tout un exemple. Monsieur, ko blague ta là. Basaka na nzambe te. Nzambe azoka lisoko akoba. Batiaka mosabina lisoko akoba te. Hein monsieur? Ba manda alia. Même ma fille légitime na ye alia. Andimaki kuna na mwasi moko nini? Alia. Mais on dit na ba juge yo bangi ba juge nzambe bangi yo te. Proverbe 15 verset 3. Les yeux de l'internet regardent tout lié. A tout n'y était deux. A même si ni le quoi est kobo. Aïe qu'on présente ngande roi be kobo waouh. Mais il y a papa Simo Kimbangu yango, il y a monaki di kambote. Parce qu'il y a des camarades patents, c'est que dit Joël chapitre 2 verset 12. Il n'a pas fait ça.
na makambo ya secret oyo na ngai naloba makambo ya secret okoloba yango te na miso ya bato mpo solobaki yango nini c'est des mensonges makambosenga oyo il faut qu'on fasse un pardon boyeboy peut-être angaka sola yango en coulisse secret yango ezali piano ezali nini ezali bana oyo ya bato oyo bazotiaka misapi ndenge balingi lokola bagynécologue lisusu batiaka makasi na niveau na ye moto mbongo ebele bango mpe bazali bagynécologue te ndeko ya kongo tala agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo mpe koli na yo ekomi joli kitoko mpe ozwi yango oyo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya bapatron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala batransfert ya bambongo monta nyonso na prix mokie mpe kotinda bakoli basalaka mpe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na transmartine bapesi mpe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na banimero ya telefone oyo 0041 77 556 0348 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela Miti Service mosala esalema kitoko ya moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani bakata misapi misopo ya bana kuna bazokisa na misala na bango makambo bapauvre kofi aza patron patron na mwasi ya patron c'est mwasi alingi otata bamilliard oya pembeni azoma parce que bango basi nde balingaka bango moko mais so balingaka bango moko pourquoi bazokoyebisa bango baviole bango mpo nani nde baboyiti babimisi secret mpo nani baboyi yango e nakoyebisa so eloko moko mwasi moko na Kinshasa azozama internet afundi kofi na grande essence aviole ye mwana awa alongo akei mpe pe Adolphe akuti mpe na njobi Adolphe azali poursuivi ça dit quoi moi c'est danseuse wana ça danseuse azali na Kinshasa ezoleka na internet divine wana oyo tomona ezoleka na internet ça dit quoi et ce sont misala basalaka yango ezali lokola Galates 5 verset 19 les œuvres de la chair sont manifestées impureté ekobo idolâtrie la magie tels qui commettent telle chose n'iront point dans le royaume. C'est ba confine dans ba bengana bango aboma bango chimezali. Siko pona azonga papa. Il va senga baton so bolimbisi. OK. Siko na tuni kofi papa zela na déjà non. Kofi akeba tata mo santo. elongi papa Roma ake pa kianga ni simo kimbanga. OK. Mais bango mo ba zeno diviser. Bango ba kimbangisa. Bango mo ba diviser 1 2 3 4 kimbangisa. Boy bandima ba kuna te bandima te bazali siko keni yango na ya misato kofi ake pa tata mo santo. Est-ce que kotika koyemba? Ekotite siko akotika kokota ngote na tuni exemple pa onte pa tata mo santu kasi na zotu na te atiki yango da ekotite wana ekotite siko kofi olomi mabongo le mutema fo ekotite wana biloko wana nyoso atika akotika nini tata mo bimba ye wana tata metata mo mane ye wana kofi olanda pe biloko kofi yango za intéressant na za ko batela na mutu na ko na musika na beti karana leki ozomona kotala yango tout cela ils ont les cas piana ezali lokola ombrement spirituel mais na ko bisa bandeko oyo bazolanda biso ete eloko moko ezali Éphésiens oyo biso 5 verset 16 racheter le temps quand les jours sont mauvais parce que les embrouilles ezali tata tala kofi yango bina kofi yango na suki sa yango tande na kobina narena mengana kobeta narena ati kakotika kobina wana oya boya kotika yango non ça dit quoi nyoka kotika la nyoka ako changer bizaleli. OK, alors prophète Ngefa poto sur sa dossier Kofi otaki le bobi en tout cas
yo ndimi na ote makambo tu Kofi asali po mona epa edingo banda epa ba église ebele abetaka nini abetaka drum epa ya Werason nani ba kakole je l'ai vu Werason moko combien de fois que ne pas ya Walesa et puis ba ko bosange Walesa kache voilà bango na bango potoka il paraît ba présenter ka héritier ba bien en tout cas genou héritier sili pour héritier zara na problème à genou mais jusque là héritier landelara ba traitement ya ba genou en côté donc wana église va présenter ba bien ba bien makiona côté na ko za raison non eza makiona ta l'héritier na otambo mona azo genèse ali mais azo continuer sur médecine azo que ba traitement bon so que sili ok na médecine pona nini ce sont les escroqueries spirituelles boké bana ba faux prophètes ndenge bible zo bisabiso na 4 na 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 4 ba koti ebele pona ko brouiller peuple ya Nzambe boza na attention na bango ce sont des commerçants ba pasteurs tous sont des commerçants mais moi ça na Nzambe kota la pe boye Kofi ango pe to qu'il paraît ka ba pasteur ba bezango babengisaki kaka bato basalaka epane badanseuse na ye ka bapaster ana oyo babongolisa bedingwe baheritier bakakole ke non baya mpe kotémoigne ke balongoli milimo mabe moko Kofi atiaka bango wana eza provocation te oyo ezosala lelo Kofi akende na ye nkamba monsieur nakoyebisa yo nyonso wana ezali babese spirituel hein? Les choses spirituelles ça ne se voit pas l'œil nu. Dieu est esprit, il opère avec esprit. Satan, il est esprit aussi, il opère avec esprit. Si vous avez un kamba, vous utilisez les musiciens, vous pèsez les mbongo, vous mesana, vous témoignez, tout ça n'est pas Kofi, et vous avez pas naïe, pour sambu sa Kofi inutilement. So il Kofi a ça répartance à solo, il est dans Zambi naïe. So il passe à solo te tika été et autre bi proverbe 14 Romains 14 verset 10 Nzambe a jugé biso. OK, merci beaucoup. Tokota le solo ya dossier ya ndeko na biso mai kalambai azolela bino ba pasteur bosundoleka boya bino ba pasteur bokomo tuba ema konga ndeko mai kalambai tozali ensemble na yo mon petit frère c'est le prophète du peuple qui parle na kolela soki Nzambe aye lelo ebele basali na Nzambe bakota na moto parce que ce qu'ils font Kotala, moi je suis un eschatologue, hein? Je suis un anthropologue. Kotala, Tangamati, Esaïe 59, verset 1. Mais toi, il n'y a pas de kusete pour na koyoka. Misu n'a pas de kusete pour na koyoka. Mais ma soumou ya bino. Ezo pekisanga na nzambe. Mais un pasteur, un homme de Dieu, un roi de l'Éternel, azo kota na masumu oya commission. Est-ce que Njobi Fumangani dans la commission? Masumu ya commission en ndeni. Hein? Motoka Deniles. Peniel azali fille à pasteur. Maman na épée bazali corps pastoral. Comment bako tika mwana akende na kati également Mossad. Denis saboti mwana wana te? Alors il y a un papa na ye. Bazali ba camarade. Papa Peniel na Denis ba camarade wa. Bazali camarade wa. Tous les mensonges je peux pas croire na bato. Et puis Peniel, il faut que mataba fouille Saint-Esprit. Il faut là dans la Galates 5 verset 22, l'amour, la patience, la bienveillance. Mais Peniel a tellement. Denis est sa pessimiste. Ouais, il n'a pas laillé, est-ce que Zalaka un pasteur. Mais quand papa c'est là où gérer. Quand on a quoi dans Philippiens chapitre 3, on a dit ça va émission. Babim ça va verset biblique bon na ndima ba ça na nzambe. En tout cas amoni a depuis na ye ata moi dit verset bimia. Dis mo keta pia na comme dis mo ke pona zo tanga te. Na ndingi babimisa ka biloko na to ndima ka bango. Parce que constitution a besoin des paroles de Dieu. Et même besoin de garement te. De piano. Philippiens chapitre 3, 17 à 19, il dit soyez les imitateurs de Christ. Christ a tambouré na Marie Madala, na Marthe, bazaki basi babala kite, abeta ki bango njobite, ataki bango litoite. Je dis pas que babali te. Je dis pas que na fumangani. Voilà. Hein?
azali na biloko tu mibali bazali nango jésus mais jamais azwi fumangani na ye po marie azalaki kitoko marthe azali kitoko et elle faisait des miracles basi nyonso bato tozalaki pembeni na ye biso basali na nzambe eloko ya liboso piana toboma pite na miso na biso tokamata fumangani biso totia basinga totia na se na kaleso tokokoka yango moko ndenge ozana te nga nasala biloko na mingi te nasalaka mpenza yango te ozoloba oza obotama bana na kilikili seke ozalaki mpe maître na mokili te papa na wangani sikoyo lingi nabota likutala biso na nzambe piana sikoyo nabangi yo me nabangi nzambe te sikoyo nasali nini paster omwene aloba na nzambe alimbisa ngai ntango babana komela biso mbongo epa ya kabila epa ya tshisekedi tozoto epa ya kabila ngai namona na ndima pardon ntango denis azwi biso na 2011 nayi biso eloko moko etali yo to etali nga toke na rtnc kabila apesi bango ye mbongo naotambana na moto ezopela mininga soko omoni boye bangungi bakokufa tokei kuna ngai deniles eyane de grâce lidin mosu nani Shiro tokomi kuna communiqué moko ezali quand prophétique ekoleka yoka bamasonge basali na nzambe nasenga pardon tokomi biso tosala émission biso seni côté radio Vatican te RFI te mais mayele wana pelengendi uti wa bato pelengendi bazali awa oh vulu zinesa abimi jikaka aleki président de la République, aleki Papa Tshisekedi, ata vous-même. Hier, président Sénité. Bisope, membre de la Sénité. Il faut mon organisation mboko yo. Ne bamboka musu me 50 ans de prison. Ne bamboko loi ezali papa. Bino Sénité. Mais natango la mboka na moto. OK. Bazo luka muto bakufa. Show epela mais toko programme biloko wana. Nazonga. Na souci na motema. Na loba, na lien na infranté. OK. Amela biso là. Ngando amelila nakende na posa mbongo ngando amelila na fukama na senga bato nyonso ya mokili pardon na kozongela keloko wana te ataki homme de Dieu yango tolobi eloko tozoloba yango mboko na makambo ebele ya mabe papa eloko ezoleka na mboka na biso oyo ifo bato bazwa conscience soki conscience ezali te tokotambola kaka na 060 e na soki si na ndeko na biso oyo tolobi ya Peniel pardon Alexandre Peniel comment Bible dit na biso Proverbe 14 verset 1 une femme sage bâtit sa maison une femme est censée se disperser de sa propre main moi c'est nazoba akopanza yango na kamati Proverbe 19 nazongi na 14 on peut hériter des biens du père et du mère une femme intelligente c'est don de l'Éternel la photo moi Peniel comment Peniel soka boye na mai kalambai biso tomonaki mabe bizaleli ya Peniel ifa zoka bibotu na bipunda po ekoki kosimba lisusu te ifa zwa yango tomonaki mai ke mabe comment mwasi ya ndeko na yo pasteur la charité bien ordonnée baboyani yo kokoma commissionnaire na ye na façon nini na motema mabe ya ndenge wana bomona wapi OK nabi tokota la photo oyo tomona na Instagram ya Peniel tomona mikolo bazo a posté garçon mingi aza musicien auta Afrique du Sud aza pe pire petit ya pasteur Deniles garçon aza mbongo ebele afanda na hôtel du Fleuve etangi mosanza jackpot OK réponse jackpot réponse Deniles alukaki na vie na ye ngana ko téléméler avec efficacité en tant que homme de Dieu, en tant que prophète du peuple et défenseur du christianisme. Hein? Kozwa mwasi ya ndeko. Biso mibali tolingaka boye Deniles. Tu confirmes la relation à Bangote, mais côté la Peniel a moi c'est pasteur. À quoi il y a pas mobile ya musicien mokili. Musicien mokili. OK. Donc la Yorobo. Siko Yorobo suka boni. On se petit Yorobo. Oh petit Yorobo. Ba yo ka ko ba Yorobo. Yo comme jackpot. Oh yo pendo kaka yo. Oh yo shuna rambote. Oh yo shuna rambote. Akola so bitumba te. Comment fait-il possible? La charité bien nous donner. Commence par soi-même. La Bible nous dit Jean
12, verset 14. Okay. Je vous laisse les derniers commandements avec précision. Aimez-vous les uns les autres. Comment Kozokisa Moninga na yo, abotine bana mi balé, Monsieur Denis Lessé. Tu n'as pas pitié des autres. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Au côté à Batonini. Hein? Toi le bateau comme tala, Nzamba ko bomabino hein? Hein? Na kotangela yo Jérémie 23 verset 1 à 4. OK, tout moninga m'a passé na pasteur. Et moninga kufité azali présent. Et deux, obimisi libanda, na moni azana bikini, na mipende minene, na soutien noir, oyo, de commencement. Pasteur plaisir, comment na mipende wana? Sali président, moi na biso akokoma na Deutéronome 28 verset 1 te. Esprit na tala ki na mipende wana mi akwa. Tala ki mipende ngo. Tala ki kona ko ba biso. Ezana teste. Non, teste te lo côté, te la yo somba. Na bikini amoinga. Na tala ki ko. Oh. Oya mukunu na mona kaya na tala de. Oya mfumanga na mukunu na mona na tala ete. Oh, yo zo na nga. Il faut na tala bona teya. Ozo mona. E pesi ngai mabe. Mwasi ya munene ndengo yo. Akoko se non nganjo bilanga sa biloko na te. Akoko respecter te pona nini. Et quand Mike Kalamba il voit cela frère avec les enfants, il bat la bande kufaka te bozo bomaye. Bozo bomaye, je condamne mon frère. Hein? Ephésiens 5, 11, il dit condamner tous les effets des diables. Comment Jackpot a kolongwa kuna pour publicité les kaki nga simba Jackpot mikolo na nzoto mandefu pe bato mandefu suspect azobenda est-ce que Ekobo un pasteur azali autoriser Ekobo impudicité plus si Salema a gagné Paris parce que Jackpot azo pese bambongo azo na peniel est-ce que les conséquences nango ezali Romains 6:23 et ça dit péché c'est la mort. OK. Tokomi na biso na suka sa Poli Lumumba Vieux Luison Mbata bandeko bolandi biso vraiment ebele Adel Joko bago danger Koko Arafat Makizembe ser na Angel Moussaïl Makizembe tokomi vraiment na suka. Alors soki balobi opesa pasteur Denis Lessé azolanda au conseil parce que toyebi ke Jackpot aza pire petit il y a Denis Lessé Jackpot wana pe aza pire wana kutu pire petit ya Yoroba o bauta na monde ba kadogo vraiment ndenge Yoroba zwaka Eliane to moni Jackpot kuna pe akotika yepa dodika epa ba pasteur biloko oyo hein biso ba sala nzambe toko sala ngote. C'est la honte pour l'église tozo sambusa Jésus tozo sambusa église nzambe monsieur. Oui bien Galates 6 verset 7 elobi c'est que l'homme aura semé il moissonnera. OK. Et personne n'est passé. Soki azomona lokumu beze akokita mabe. OK. Est-ce que tata ebele ko nzambe atindaka na boloko na prison ndolo à cause na biloko oyo? OK. Et ko changer stratégie à cause azo sutuka azo ebate à cause na biloko oyo. Mais soki déjà na so papa soki moto mosusuko akolo bata ana ite na kati na beka na kati na ba télévision pour c'est la honte. Et à côté na domaine moko plus qu'escroquerie. Mais batu bazolo ba sala ba commentaire to ba bisoki muta otsa fo décide na bambongo ebele c'est kaza frapper. Est-ce que batu ba koza na raison que ba bulena ti bambongo passe hein ba frère non Afrique ici de passe papa attention ba mutu soki na mbongo aza frapper ba c'est comme si bateki mwana mwasi ba te pas frapper de place zo bank sa batu moi mais ce n'est que normal ba Afrique du Sud n'importe mbongo passe ko yana mbongo ebele. Est-ce que ebi hôtel avant du fleuve par jour coûte combien? Oui, combien mbongo combien bilixi ni azana yango hein pona kosala kindumba o Bible azoboya Ekobo azoboya nyomi titi hein et moto azosala yango moto na sai na nzambe et puis ana bana ana mwasi conseil yo tu na pese conseil mwasi na pese conseil moto libiso pese conseil mwasi ne ce n'est pas moi pona ngai c'est la honte. Et pour ngai et koza place ya komi mosai na nzambe ko pesa imbote te parce que Jean 1 2 lobi na biso a on a cette habitude moto avec la doctrine de Jésus-Christ o ebi yango te ne recevez pas boyamba ete bo pesa ya ta mbote te na moto ko pesa imbote lokola yo oyambaka ye nzambe ko frapper pe na lisumu wana pika moto wana la nanzira mosusu Dieu va vous bénir. Merci Jimmy Belaou, merci bande konyo so bolande biso prince ya Weli
tosuki na biso eloko ya bakisi ezali eloko bakisi ezali te biso basali na nzambe tobongwama toéchoué na mission nzambe apesi biso na Jean 10 na Matthieu 10 verset 7 allez prêcher dites de Rome des proches toboyi koteya Rome des proches tozongi koteya banjobi bafumangani bamakiki oyo ezali kobebisa milimo ya bato or que c'est là nous serons sévèrement jugés devant le tribunal de Dieu. Et Jérémie 21 23 verset 1 alobi ete ntango tokosala biloko wana toyeba ete nzambe akokanga biso akotia biso na kati ya ebale monene libanga monene mpe abwaki biso tokokufa pasi oyo ya pasi oyo akomela mai te tokokufa ete somo ya ebale eleki ya lisasi. Merci beaucoup. En tout cas, tosuki wana vraiment Jordan Kambala et les bébés de la presse. Tosenga bandeko nyonso o bokotindela kofilia ya émission oyo. Tozanga besoin koyamba na émission awa. Vraiment eza urgent. Tosola makambo nini agenda osala na Kamba. Au revoir, bye, ciao. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres conduits. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.